mais vous avez passé un peu affiché. Tout le monde a même stade de faire. Faire à cela affiche annonce où ils ont annoncé ça du stade de Martyrs. Mais affiche il y a concert les alaki. N'est pas aux awanati. Bah annoncer bien que accord à Rennes Zali. Ok. Mais affiche nango peut-être yango celle qui va zone va retirer pour va traiter ce qu'on a vu ça où il y a bien. C'est que on va dire le boson les amabe. Non. Ils en ont ya annoncer. Bon. Au moins il fallait tant à Betara Bercy. Ok. Accord à Rennes. C'est vrai na mission ba beta ba salité. Mais na émission que ils en a artiste nyonso. Voilà. Ba soutenir a Fali. Y compris na ba weranson na ba jibe pour ça ba ngaka que Fali soit beti et au fond la mandela ba artiste nyonso a beta. Fali ayemana Fali de pas kenana akenara na États-Unis na beta na salle. Ça lo kutu faire beti il paraît très na yoki que Fali beta na matondi sango. Il fallait pas mettre dans la même salle. Moni siko donc et biloko na zolo ba o bato ba liko loba. Mais ça va faire le bonne. Fali na États-Unis abeta na salle nini. Salle mythique nini o bango ba oganga ki Fali abeta na salle nini. On va répondre ça ba comment. Akas. O ya biso kutu ba moni na image. Bon ya bango image ezala. Alandi bango nde kuna mano bate okaseni azana bana. Ok, ça ne va pas samouraï, hein, pardon. Ok, c'est Nini. Yabi. Si. Un samouraï. Toza ao. Baye la biso image ya Guinée wana tout monde. Concert à Guinée. Ba oui la biso tout monde. Que c'est personnel président Guinée. Ba on est samouraï. À moins qu'il y ait bolobi pamba. Nazoni. Azali o. Azala tende. Fali tango bocha ya prix tango a réussi ya mona lwa ndeke ye akomi likolo baninga baninga tout bande ko soutenir ye ko ba yebi ke eza nzela bango nyonso je comprends na ba sans soin dans la baki ce qui fait milakeli wana soki kozwa Fali ezuye bongo yanga nini na kati pardon so ibelakeli mabe wana ndenge bokoto zolo bake mutakufa bongo siko yanga nini na kati Benjamin intérêt na nga nete pas Fali zani pona relaxer ke Fali azana comportement ya relaxer ke ya na besoin ya place ya zali mutu muso akuzati Benjamin d'ailleurs na Fali pour vous avoir un problème na pesi exemple na tout ko yo moko oh na pesi yo ça par exemple te ça par exemple est-ce qu'on a une question na ngepa na maman eza question ya kozana problème na mutu ti OK. C'est-à-dire tant oza devant l'adversaire faut la sabango ke ngana na ba kima bi mo na ba kima. D'accord. Et ça là pour même après concert ya encore à Rennes à Fali où era linga beta lokola batunaka point de vue yo ma muni aloba. Aloba ni ne bo ngo bete lisusu nga kutu o ngana bete muni ba dégani ni salama bon siko yeso le il y a des ah ba preuve Fali pour aloba e bongo. Ils ont profité. Bon temps dans le bas, non, le bas après qu'ils allaient. Parce qu'ils allaient solo. D'accord. Toko ta sikolo. Je me dis ça, mais ça ton cause. Non. Mais ton cause total image de le monde entier que ba image à concert États-Unis là. Pardon. On a côté le bon, moi je vie pas nan. Azota. Azota. Bandos ya papa envoyer baye bon. Si les contrats que tu bango ba sepeli makasi ko apesi bango na biloko sika. Apesi mon biloko sika ndeti. Maman. Boki te acheli bango ko na micro ba oyeba nzembu ya sika. Fere acheli bango son micro ba répondre. Et puis yeli bango dans son au micro ezo ya na bilengi. Dans son ba obina. Je demande bila la kisabiso contrat ke ya signé un contrat na francophonie. Nous sommes le quota, c'est Fali Moussa Marambouane. Fali Moussa Benda Yende Konaï. Mais ça rend demandé. Non, Nazo Kenayo, Nazo Kenobi. Ayeba qui n'a ouverture, il fallait faire une tabeta. Mais il y a ben à sali que il y a bête les bossos et puis il y a ben des billes bas à Bamoni. On se comprend. Faire ça,
rancunier le roi ndenge bango nde baomemela wana te. C'est-à-dire que beaucoup kuta na pena organisation mo babengisi yo babengisi ye faire à prester à binyake bino pe botsel bo prester na bi. C'est comme ça. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko ardoise. Mais avec divin, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison divine. Bah n'ambo kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, la babonne notre Congo et Sengo officiel TV, très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino, le news de Joyce. Les news de Joyce, ça toujours kawana pour nous Nabino. Bah, actualité news, c'est na terrain pour nous Nabino, rien que la vérité. Ah, le côté des cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman et bon début de la semaine à toi, Arnaud de Matumouna. Pourquoi pas dire bonjour à toi, Soda Coiffure. Hein? Bonjour à toi, Agen, jeune garçon, l'équipe de News Nansa Manza, Kana entré à Éthiopie. Et voilà, désormais, ce niveau Soukabien, Posperi, Kan, des Bassalara, tu vas se dire à Joyce Tumba, Weka na direction Éthiopie, avenue Ike de Mbanakoua, comme on a salon VIP et Zawana na Kato, Kaswada Coiffure. Pourquoi pas dire bonjour à toi, Fondation Moukout avec le président Gibson, bonjour à toi, Kissinger Antoine Monayolo Nakata Moscou, bonjour encore une fois. Nabino News Bolinaka Joyce Tumba, autrement dit Benjamin de la presse, Nazaraka pour mon seul Levino Moussala. Abonnez-vous massivement à Congo et Sengo, officiel TV de Sakibino, Congo et Sengo, Kozala, les 5 novembre au na Côte d'Ivoire avec Papa Hervé, les 25 novembre na Brazzaville avec Hérité Watanabe, Congo Sengo Kozalawana les 25 na New Arena avec Fali Poupa, Congo Kozalawana le 25 novembre avec Kofi Olomide, et voilà on a vraiment zaki Ninge Congo et Sengo Kabwana vraiment les 25 wana les 25 au là-bas concert il y a artistes musiciens aujourd'hui dans les news de Dieu en tout cas je ressors pour vous BG Manda c'est par rapport il y a actualité c'est par rapport il y a analyse na biso lelo na kosenga pena Arnaud de Matumuna fungoli na caméra namba invité nanga BG avant de début de la semaine. Merci pareillement. Non, ça, non, c'est cadavité. Et c'est mon nino, il est à la place à l'élo. C'est grave à gagner. À gagner. C'est qu'à oh là là. Avec comme beaucoup côté. Danger. Bon, bah, beauté chinoise, on y a à gagner. À ça, ça, comme on dit que c'est Pesabanaki. Souka. Voilà, bonne santé, bonne bana. Nzamba ngolo makasi donc zo sala bina faveur na ya. Na comme tout kitoko. Toujours bunda. Ok. Encore toujours bunda toko ta maman de ba actualité où ils ont dominé au moment et lobby si ba tout le monde la page officielle il y a Ferrego la Jésus des Nuances tout le monde qui affiche où ils à Bercy où il est comme accord Arena le tout le monde qui déjà affiche où ils qui publié na page na yemoko vraiment mais tout le monde a retiré affiche wana apparemment ba lobby ils a manque ya koye ba kozala donc eza lokola apesi date mambo eza ke yena producteur ba yokana kité tout ça pourquoi ils ont bimisa affaire egola amateur qui amateurisme on les a dit c'est-à-dire que ndenge pe kozala pe ke to banda contrat et comment la makambo bo comment ça bien ti na retiré ils ont là normal moto na moto nga elo kana o lobake faire egola aza professionnel voilà c'est-à-dire tout comme Rose à l'appel il problème et affiche affiche ba moni que oui il faut pas changer affiche ba changer donc ba raison est belé. Mais pourquoi d'abord yo publié on a quand na page déjà il y a artiste il fallait au moins déjà boyer ba que ma femme déjà zabo bien soit kitoko mais Rose à l'appel ba ça on peut afficher tout le monde a même stade de faire faire ça affiche et annonce où ils a quoi annoncer ce stade de martyrs mais affiche il y a concert les alaki ndenge pe Rose a wanati ba annoncer bino que accord arène ezali OK
mais affiche nango peut-être yango celle qui va zongi ba retirer pour ba traiter ce qu'on va ça oya bien oyo c'est que o ba biso le boso neza mabe non ezana wana ya ko annoncer ya annonce ezala ya faire to mona yango ya faire ezaki que ya annonce to mona ki o akanga ja cheki bu ya annoncer martyr voilà mais fiche ya concert et o cheki ba tie ya 4 mitu azoyemba na 4 quoi donc c'est-à-dire que on a appelé bongo. Voilà, et pourquoi ça appelle bongo tout côté sur l'actualité des autres données. Végément d'atomoni bokechu o ya bimililo pour nous côté la concert ya fali poupa tout monde qui na ba cimetière que fallait kufa tout monde akei azolaka qui concert et kozalate a sengeli vraiment fali poupa liwa tout monde akei plus loin pour finga végément da kokolo ba d'abord ni na sortie médiatique au vraiment bokechu azo ça. Bon nga penande ezaboyo. Na makamba fali na robeta lisolo te. Ah par rapport à artiste obeta concert munene. Eza question artiste te. Moni eza na ba artiste musu. Ingratitude eleki. Par rapport. Omoni fali tanga betaka Bercy. OK. Accord Arena. C'est vrai na ba musicien ba obeta ba salite. Mais na ebisi ke eza na ba artiste nyonso. Voilà. Ba soutenir fali. Y compris na ba weranson na ba jibe pour ça na bango za ke fali so abeti et au fond la nzela ya ba artiste nyonso a ndeta la poto. Même à la faire na yeba période wana ngai nazana lingala facile to telema boy ngai Jules Ngandola Zakari na ba monteur na biso ezali di tokoma déjà ba 17h 18h faire ayaki ndira ya kozwa programme na studio pa Nandiaye voilà tant le roi kuteki biso ba massa muso kuteki bango kuti libanda apakola bango mo loko na moni bofandi bo ba ete bo zota oyo bo ba eta bien tant ngana monya est-ce que tuneza bo via za nakati diana to kotaka si to sola ne po nde masolo muso ezaki na betaka la fois passée tant to koti to sola ne boy na viezacle fali abi avie obi nga pena pona mwana mai na préféré que biso tout soué na biso zaki mwana mai abeta po efongola banzela biso nyonso to ando beta zako kuta bi la ndem talobi abi zako kuta bi et on ça l'avait bien so ba tchelo so le bien on a libosa caméra ça la peut bien habiter non ça la on était libosa caméra mais au moins biso nyonso pour soutenir mwana mai abeta salwa. Mais biso nyonso tout monde na ndenge ni fali abeti pe conseil abeta Accord Arena wana ma après yango amona lwande ke yenda likolo baninga nyonso baninga tout bazaki ko soutenir ye ebi ke oui na les problèmes ba combattre so ya beti ça la bien et faut la on se comprend et ça la coûte même après concert ya Accord Arena ya fali wera linga beta lokola batunaka point de vue na yo mama muni alobani bine bo lingo beti lisusu nga kutu nga na bete muni ba dégâts ni salama bongo siko yeso le ya beta ozamba preuve fali poupa loba e bongo ezaka preuve te bon temps na loba preuve ezali parce que ezali solo d'accord donc ils appellent solo yo kaka ya nini au moins tant que le makambo guerre wenge na fali eza parmi ba biloko wana donc yo eza ka buda ba vie na ye fali poupa za na guerre na ba via wenge tout ça la rassemblant te moni lelo to biso to yebi to yendo zo informer biso te batu bayebi bon tant balo ba ki fali azo bunda na clan wenge yo za apprendre bon to zolo ba bil na ba jile te baza ba yuma baza ba tintin poani à cause de ça. Fallait avoir un plateau pour nous le qui a apporté un galon. Il y a aigle. Et puis, ça dit ta. Et ça appelle l'autre. Et ça va, le bas pour la venir à Wingate. Bon, le bas pour la venir. Oh là là. C'est-à-dire que, il y a un moment où le bas fallait la robette ma solo dans l'autre. Mais il y a déjà lobby bongo, mais tout le monde peut faire ego là où Azoya peut Camille le 25 février na Bercy. Ce que ça qui est beau, que tu peux ayeka na même rythme. Voilà n'est hôtel Melet. Il a fallu dans le bâtiment.
Yé pas na ministre drapeau ya mboka. Na auto peso raison ni na ko lobela ya falite. Na peso raison ne bangam na auto loba aw. Na bi raison na ko lobela falite po falite ngo tia ya appui. Tanga a réussi ya mona lwa ndeke yé akomi likolo baninga. Oh baninga tout bande ko soutenir yé ko ba yebi ke oui eza nzela bango ni sobe. Je comprends na ba sans soin. Dans la baki ce qui fait milake liwana soki ko zwa fali juillet bon yanga nini nakati. Pardon? Oh so be lakele mabe wana. Ah ndenge bokoti zolo bake mutakufa. Bon siko yanga nini nakati. Bejima. Intérêt nanga nete pas fali za nini. Artiste musicien nene ya mboka la biso pe on peut drapeau memara drapeau ya Congo libanda zo ngai na mona pesa mema drapeau te ya mema international memara drapeau te oh là là mema drapeau te ya memara international biso faire muta memara drapeau ya Congo par rapport explique kasi bango ba bien musicien localité c'est que yende penanda zo laksa drapeau Congo. BG Manda. Merci. Voilà, vous comprenez que nous sommes toujours avec BG Manda dans cette émission. BG Manda, tu as d'abord ma solo par rapport à concert on a bien vu que les 5, Zaki dimanche, concert Wana et l'équipe de Nini va critiquer le lobby faire un peu de concert. En fait, en plein de concert, à Bando Kozele, après ça, fait, n'engue balinga comme apparemment, après c'est n'engue balinga raté, ayembi vraiment t'es Bando Kozele. Je crois ayembi vraiment à ça qui. Fallait des pas qu'il n'a à qu'il n'a en États-Unis, habite en salle. Ça l'on peut faire à Betty, il paraîtrait né na yoki, qu'il fallait habiter en maton de sangote. Donc fallait pas habiter dans la même salle. Monisiko donc. Et biloko nazolo ba o bato balinko loba. Mais ça ba meloma na bonne Fali abeta Fali na États-Unis abeta na salle nini. Salle mythique nini o bango ba oganga ki Fali abeta na salle nini. On va répondre biso na ba commentaire. O ya biso kutu ba moni na image, bo ya bango, image ezala. Ba image tembola to. Ya Fali. Ya concert aux États-Unis. Oui. Au mona ngwa. Oui. Na YouTube ezali. Na YouTube na epanana. Et na chaîne na Emoko. Tokota sikoyo. Kota. Je mandozana. Mais ça tokos. Nani? Vraiment tokos total image to la monde entier que ba image à concert aux États-Unis za la. Pardon. Pona ko tsele mbongo azwa vie pa nanga. Azwa te. Ba lobi bandoza ya papa va yemba yembi bongo. Si le contraire kutu bango ba sepeli makasi ko apesi bango na biloko asika. Apesi mon biloko asika ndeti. Maman. Boyide acheli bango kutuna micro bat ba oyemba nzembu ya sika. Fere acheli bango son micro bat ba répondre. Et puis yeli bango danse au mikolo ezo ya na bilengi. Danse ono ba obina bo. Benjamin doit tabino bo sa ba ger. Ambianceur obina va. Maman. Nga za ambianceur te ngai. Na za no pena fan ya musique. OK. Uta bo mwana nga lela mbongo nga na olia mbongo na danse. OK. Depuis moi, mon qui. Dans son déni, non, pas mon de ouais, mais je dois voir, on sait comment tika. On a bien la route déjà. La bina. Même pas la balinga musique makasi. OK. Ouais. Voilà. Pour na yola rotali concert wana, tu te dis quoi par rapport à faire évoluer? Bango kutu na morning ke bango de ba en avance. Na jubilé avant. Fait la pesi bango pena goût a sepeli si bango surtout ne pour la ta faire la ta. Ou ça dit mlege mo koto wana. Ah ti faire wa musique hein. Ou pena on ça dit mlege toujours griffe ezo raté te. Yango ne musique ke ndanga pena moi formé. Yango moni ba kindingu fu basala. OK. Pour musique ya Congo biso to kindana ngo de paix. Musicien faut le betara comment moi ba collection ba osanzi na ke oui ya on papa chéri la ba yoji bani c'est ça musique Péché Manda to vanda ka to mona ke baba ki Bickinton aza invité na concert ya Fali to moni bobimi bo finga ba tumusu ba lobi aza to finga te aza tout ça mena to finga te to loba Bickinton aza na ni invité na concert ya Fali
Oh, mais bango batu baloba. Bango mutu baloba. Ngulu bino bende bobengela kiwa neza papa parce que ndetolo babe bikito yena orchestre ne baza Guinée. Alandi bango nde kuna maloba te orchestre ni azana banani. Oh, ala ba orchestre baza ba samouraï hein pardon. Orchestre nini? Yabil. Sia. Ba samouraï ba tobete la président Guinée. Toza aw. Ba yela biso image ya Guinée wana to mona. Concert à Guinée. Ba oyela biso to mona. Que c'est personnel président Guinée. Bango nyonso ba samouraï, amoki ya bolobi pamba ya. Nazoni. Kutu kuna zate. Azali yo. Azala tendeni. Omoni soni ne ko mosala. Akimi omoni nezana azoluka ndeni ya ko s'effacer na mamunyoso. Esopie. Ah. Oui. Oh là là. Esopie. Nous bosaka na musique hein. Bosaka na musique. Bosaka la na musique. Tozali awa. Abeta pe sous musique to ka yebena ke bila zongi. Bobi ndaza na obimisate déjà na nini kuna déjà na président asa Guinée na président ya Guinée la samouraï mobimba babi Guinée za tomber. Bango pena nde baza boba ke Guinée. Bango wana ata photo ba musicien wana. Wana za ba échappatoire ba lingi ba effacer pour ba monique esopi bi. Ah, esopé par rapport à esopi. C'est bila moi amke. Nini? Pourquoi bino lelo bino besoin na ngamba wenge soki ba bano bande. Na sepeli pour le biso atwa na ngamba wenge. To kabola po bino mode bo kabola mo kin mo bimbe ye. Biso atwa na ngamba wenge. Bino besoin na ngamba wenge soki bomoni bano pe baza ya wenge bazo solisa to ba cousin. To ba ndako ba voisin pe mutu to zomona so ba ville ba okangama na fali pupa ba jilete bino zonyo kola bino po ani po to zomona pe faire rigoler pas to kangama te to solo na kwa quartier la terre to solo bien to solo bien omoni nde to zalia to zaka clair na vie faut kotambola kozala vrai Bill a ça la conférence de presse pour ko annoncer qu'à longo na projet ya dynastie voilà bon mon ngote siko mutu tanga. Et puis, makambo a loba izala po batu population ba ina feri. Ba raison na o ya pesa na pesa ba faux raison. Ba eza ba raison lokutati. Lelo ya loba ke oui feri aboya po kombo ya were eza na kata jine. Siko lelo feri na were baza na problème. Vous comprendre? Eza manque ya manière na intelligence. Yami balé. Bila la kisabiso contrat que y a signé un contrat na francophonie. Nous sommes que ça le quota c'est fali mutasa makambwana. Fali mutabenda ende kona. Mais ça rende monde non la bendi. Nazo kene na yo, nazo kene bien. Ayeba ki na ouverture fallait faire mutabeta. Mais y a ben asali que y a beta les bosso et puis a bendi bil baza bango ni balé. D'accord. On se comprend. Faire ça rancunier le roi ndenge bangonde ba omemila wana te. C'est-à-dire que boko kuta na pena organisation mo ba bengisi yo ba bengisi faire à prester à binya ke bino pe botsel bo prester na obi. C'est comme ça. Ce qu'il y a fallu a olinga la tsabi ko indiquer so inga na zalia ata mutu monte ya faire bien faire a ko zalawa. Donc place ya zali. C'est vrai ça. Oh. Na ke non ce qu'on a par exemple typique. Voilà exemple. Na ke non exemple ya Virginie Manganga. Loko la Virginie ayaka na hôtel o fali azolala. Fala lungwa place yaza aye pour na ofinga Virginie o ekoma ke tina po basimba na nzoto. Kaka po baza hôtel mo. Na yeno na deuxième exemple pauvre que basimba na nzoto. Oh maman. Omoni likamba Virginie. Na fali. C'est-à-dire ba vidéo ya ba caméra de surveillance zela ngana expliquer makambo wana et ba caméra de surveillance mu de Qatar makambo wana soki Virginie azali na posa bina ke oui atombola likambo fali ba ngaba kanima na Côte d'Ivoire o esala ke même mais tout le monde a rappelé ba dire Virginie Manganga na face à face et artiste musicien on appelle ça la mabe to wana to kena wana te. Ok, par rapport il y a acte. Non, on peut sur exemple les il y a été provoqué, non? Non.
Virginie hôtel les hôtel à biso nyonso nga na ye lokola naza logé wana bavandi na po azaki producteur ya wengo abetsa bango na stade de Martyrs bavanda bu fala longo kuna ye abandi ofinga ye ko cité ki aza pute parce que Virginie le roi fois banga fali pour nous répondre bien c'est-à-dire ça one exemple il y a liboso il y a ni balé o ezaki ya Emilia fallait longo place azayo au salon o ezaki salle o ya pullman ya gymnastique eza yete donc le roi fallait aza na kati mutu muso akokota te tandis que nga na futi mbongo na nga pona ya osala ba physique na nga ya yo lo bananga te nga na kota to zana ni mwana fachi ni nani yo ke lo bananga ke lo roi nga na obeta mutu muso akota mobutu na yo omo même pas battre la limite ezati nde sens yango mona peso ba exemple wana pona relaxa ke fali azana comportement ya relaxa ke ya na besoin ya place ya zali mutu muso akuzati déjà mandayo na fali pour vous avoir un problème oh na peso exemple na tuni ko yo moko oh na peso eza ba exemple te eza ba exemple ngasko na tuni question nange pa na maman eza question ya rozana problème na mutu ti OK. C'est-à-dire, tant oza devant l'adversaire, il faut que ça bango ke ngana na ba argument bino wana ba argument. D'accord. Ngana ya répondre mo insulter te ngana la bango nde pena ke pas ba preuve à l'appui. Pour auto kende o question poser ngana pesio ba preuve. Pour na relaxer ke fali aza faux gène malbélé. Pour na yo. Oh, mais ça point de vue na ngati. OK. Eza point de vue na. Aza faux gène o eza ke tango lobi na nga makambo ya ba bill muto oyo kutu biso oyo bango bazolinga babimisa mutu mabe faire rigola oyo ezake mokili mbumba bamoni nde moninga bengi bino et lelo esali ke ya bill kutu ya ye lokwa asalaki de la conférence de presse tolongoli yango mais ya JDT donc azeli moment oyo ezake faire abimisi volume 2 nzembo wana moni ke bimi po akende ko sala même na vidéo na fali o mona niveau o ezaki bango bazolinga balakisa ke jalousie bazana envers fali envers fait bango croyant que baoyo que ça faire motema pasi te boza komi diminuer bino moko et puis tant on linga ba komi diminuer ko kweza relation tozano awa maman omoni ngai tano obeta masolo ya musique ya oyebi ndenge nini fali abanga wenge soki ezake Koffi Olomide abimisa énergie presque nyonso mpona kobimisa fali azala rival ya feri ezalaki facile te d'accord comprendre mais lelo moto ya fabrika fali le roi fufu Koffi Olomide fali abetaka ta lisolo na ta moke te siko moto ndenge wana même origine ne abungisi yango tango bino nyonso bokomo ya vers ye ke bino nda apesa bino espace apesa bino ngote siko bino bosala eloko mpona koloba ke bobimisa fere motema mabe bobimisa ye ke aza eloko te aza boye mais nzambe akoconfondre bino kaka ke malgré bosala moninga na bino ndeko na bino bongo bino nde bozala humilié po moto wana auparavant bino ta musu bozana relation bien tenue mais lelo bolingo bolakise ke bozana ye même ye fallait azana bango ekengeti ana bango mobimba te tozano awa et voilà comprends et voilà nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci na bino nyonso bozaki wana pona Olanda Congo Esengo Officiel TV. Le lot vraiment na mbela kibino BG Monde, c'était par rapport ya ba actualité ya Ferregola, c'était par rapport ya analyse na biso le lot no bobi bien que BG Monde alobara rien que la vérité. Moko alobara so va na kito ara neka oloba vérité o amoni que yé pas ko kiko ya pona répondre BG Monde en tout cas kito vraiment za nango libre ngai koya korépondre te yaka na bapreuve yela ngai bapreuve oyo ezoprouve ke oyo oloba nanga eza ya solo mpo ngai napesi yo badetail na ngai voilà mot de la fin na une émission lelo mot de la fin eloko kaka na koloba ke artiste musicien
bébé Kero kérosène ou azana king Robert azana concert le 18 novembre na binga mo pepe donc nzela kitambo so leki ozo outi bandal o kendo hôpital so sisika pon wana lo moza na binga mo pepe Robert concert wana le 18 samedi le 18 concert aux Alawana. Invité spécial, c'est Kofi Olomide. D'accord. Oh, avec son père. Voilà. Oh là là. Donc, dans sens ouana, donc, Tozana Kérosène, à Ozalawana, Toza pour accompagner, na Oyo, aye po, abanda, carrière solo nae. Ce qui est ça, qui n'a pas message, n'a pas ça, gaulois tout, Tozala toujours focus na kati, il y a promotion et dynastie, to consommer en haut, tout ça la promotion en haut, et Zamala mingi. Parce que na ndenge to ken déjà bien to ebiki tant ba clip robima ya ngondenge matsape na donc délige mbule beti mbala moko ma etondi ba faux chanteur ba longo pour déjà si to longo ba faux chanteur souhaiterait to longo la musique ma be o eza lokuta ya kosaleka vérité zo ya malembe bo sentir que betu e ba o différence yena na pesi mbote na bato ba linga ba beje manda taï sentiment les grands mon père ou héritier faut qu'il na la crèche na pesi Maître Christ Cicéron Bakumba Bofaya, absent 35 monanda pour Maître Papi Mbungu, Maître Magloa Kasongo, Maître Yannick Odia, Junior est là. En tout cas, félicitations pour la barbecue, pour la dynastie. Kuna na Cape Town, en Afrique du Sud, Junior est là. On a pêché Mbote place aux Ali, Mike Mwamba, on a pêché Mbote, na Iget Zemanga depuis les États-Unis, Evelyne Nzaba, et puis na Bossanité, Jérémy Yoka le Potier. Architecte géritant, c'est maman Claudine Massaka, ma personne Mbote, qui t'a rejoint à moi. Voilà, je dis un grand merci. Nabine Sozaki, on a pas dans le Congo et Sengo. Abonnez-vous massivement au Congo et Sengo officiel. Ce que monsieur Côté au partager, au liker. Et on dit que ça, là, que Moussale qui est des bosso. Merci beaucoup à toi, à Guéné. Merci beaucoup à Soda Coiffure. Merci beaucoup à Yaoui Mouchen plus de 143. Merci beaucoup à Bruno Loubi Kambongo ya propre. Merci beaucoup à toi, Kissinger Antoine, mon ami Nakata Moscou. Merci beaucoup, Nabine Sozaki. Joyce Tumba, autrement dit, Benzima de la presse, on a vu notre côté de l'émission.